bien-aimés dans le Seigneur. On peut se bien en beauté, na kombo na Yesu. Ngai ndeko na bino na yeto partager sur la parole de Dieu. Oyo ekoti na motema tokoka ko partager maloba na Nzambe. Lelo toyeba comment garder votre délivrance. Ndenge nini tokobomba délivrance na biso. Soko za délivrer faut kobatela yango. Tokobatela yango ndenge nini. Après avoir reçu la délivrance, tu dois suivre ce chemin pour être dynamique dans votre vie. Et Sengi Aliboso, vivre par la parole de Dieu. Ne vis pas vos sentiments. La mauvaise humeur ouvre la porte aux démons. Koza na mauvaise humeur ezaka mabe. Yango nde efungolaka ba porte ya ba démons baya kokota. Yango mwana na Nzambe, il faut toujours kozala na humeur ya bien. Tout ça, ezo ya sabiso comment tokozala na nzela ya botosi ya Nzambe. Na nzela ya boboto ya bosembo oyo Nzambe apesi biso to atindi biso ndenge tokozala. Humeur epai mutu nyonso ayebaka. Akotala ya mwana mutu aza na humeur ya malamu te. Mutu oyo aza na humeur ya malamu te. Yango wana tozalaka na humeur ya malamu. Yango nde kosunga biso na vie na biso ya bana na Nzambe. Yango wana Mungu atalaka tali yo boya oyo aza na problème. Ale tika na kota kuna ayepe akoti. To pratiquer tout ça makasi to ko pratiquer maloba na Nzambe convenablement. La confession de la parole de Dieu. Total na Matthieu 4:4 elobi na biso nini? Na ndenge tokoki kovivre selon la parole de Dieu. Matthieu 4:4 elobi na biso na 4. Totangi na kombo na Yesu. Tika Nzambe apambola biso. Apesa biso mayele oyo ekoki na biso. Toyeba kokima mayele ya monguna. Po mayele ya monguna ezali ya mabe. Matthieu 4:4 elobi na biso. Kasi Yesu azongisi ekomama boye moto akoki kobikela kaka na mapa te, kasi azalaka na posa ya nyonso oyo Nzambe alobaka. Okoki kobika kaka na mapa te. Nde tozomona lelo mutali atondi ya biso efini ekoki. Kasi na mokanda Nzambe ekomama boye
moto akoki kobikela kaka na mapa te, kasi azalaka na posa ya nyonso oyo Nzambe alobaka. Na Bible eza kaka te kifo tolia tobikela na mapa, me makambo nyonso eza na kati ya Bible, yango nde fo tolandaka, yango nde fo tosalaka biso bana na Nzambe. Okomona makambo nyonso ekotambola na bosembo po ozolanda makambo ekomama na Bible. Bible eza maloba na Nzambe. Mokili oyo tozali kovivre eza libanda ya Bible te, makambo nyonso eza na kati ya mokanda oyo. Tomitika epai ya Nzambe, to resiste na diable, tobundisa ye. Diable aza na makasi moko te. Tozala na discipline personnelle. Tozala na discipline même na bafamille na biso, na gouvernement, na bekole, na beglise. Refuser rébellion contre la parole de Dieu. Pour autres salaka, rebellaka na parole de Dieu. Pour parole de Dieu habite nyonso tolanda. Ezaka mapa te oyo toliaka, bibiloko oyo toliaka. Lobika ngai fona lia. Kasi makambo nyonso balobi na famille na yo, même na école ozokende, même pozokende kozwa mayele oyo ekosalisa lobi, même na église pa tozoyoka parole de Dieu. Tosala refus na rébellion. Eza mabe. Totala Jacques 4, 7 à 8. Jacques 4, 7 à 8. Kimia na nkolo ezala na biso ntango nyonso. Jacques 4, 7 à 8. Totangi na kombo na Yesu. Bongo botosaka Nzambe, boboya makambo ya zabolo, boye ye akokima bino penza mosika na zongeli. Jacques 4, 7. Bongo botosaka Nzambe, boboya makambo ya zabolo, boye ye akokima bino penza mosika. Bopusana penepene ya Nzambe, bongo ye akoya penepene na bino. Bino bato ya masumu, bobongisa bizaleli na bino. Bino bato ya mitema mibale, bozala na motema moko kaka. Alleluya. Toyoka malamu. Topusana penepene ya Nzambe, bongo ye akoya penepene na biso. Tango topusani pembeni na Nzambe, tango yo lingi Nzambe, Nzambe pe akoya. Me tango yo pusalaka mosika ya Nzambe, yebake Nzambe pe azali mosika na yo. Yango na Jacques 4, 8. Bopusana penepene ya Nzambe, bongo ye akoya penepene na bino. Bino bato ya masumu, bobongisa bizaleli na bino. Bino bato ya mitema mibale, bozala na motema moko. Bato ya mitema mibale, bozala na motema moko. Nzambe asala biso, apesa biso motema moko. Kabata mokili babakisa biso ekoma mibale. Na kati ya motema bakaboli kote ya mabe na kota malamu. Bata mokili lelo bakomika kote ya mabe, yango bango balingi. Kote ya Nzambe balingi yango te. Po baza na temps ya kotanga parole de Dieu te. Baza na temps ya kosala makambo malamu te. Baza na presse na vie.
nazwa boye nasala boye nazongisa mokili emona nga ozoyeba teke die bazokango miso mokili omona mpo okei nango wapi mpo biloko wana nyonso ekotikala vanité de vanité azokanga yo miso abitala asala boye omoni kaka lelo mpo ozosekola moki oseki me oyo alobi oyebi yango te. Bana na nzambe boyeba kososola liloba na nzambe. Liloba nzambe ezalaka elengi mingi na kotanga. Tozala la discipline na parole de Dieu. Discipline personnelle na ba famille na biso na gouvernement nde namona lelo bato mosusu baza kofinga bayebi te ki mokonzi eutaka na nzambe. Na ba famille tala ba famille ndenge epandani lelo mpo na nini ebandeli ezalaki mabe discipline ezalaki te. Soki discipline ezalaki baboti bazoteya bana na bango baolakisa bango bolingo na ndimi te lelo bafamille ndenge ekomi kokoma lelo eza mawa mingi. Na baeglize ndenge moko tozomona baeglize lokola kosakana me toyebi te kala te kokolela mpo nzambe aza nzambe. Tokomi ba rebelle na parole de Dieu. Tokomi kofinga basali na nzambe. Tokomi koyina basali na nzambe. Tozoyeba te tokosala eloko moko ya mabe koleka oyo ezomema biso jour oyo mokolo ntango ekoka ekomemwa na enfer. Sikoyo totala pe totambola na nzela ya malamu, nzela ya lumière mpo toza na communion na nzambe. Nkolo Yesu aza lumière. Totala nanu na 1 Jean balobi na biso nini. Totanga nanu na Jean elobi na biso nini. Tozwa 1 Jean 1:7 elobi na biso nini. Kotambola na kati ya lumière, kozala communion elongo na Kristo na biso. 1 Jean 1:7 totangi na nkombo na Yesu. Kasi soki tozali kotambola na moi ndenge nzambe ye moko azalaka na moi, biso nyonso tokomi lisanga moko mpe makila na Yesu mwana ya nzambe elongoli biso mbindo nyonso ya masumu. Haleluya. Nzambe totambola na moi. Lumière ezali pole. Toyebi yango bien. Makambo mabe esalamaka mingi na butu ntango molili moto azomonana te. Kasi nzambe azali lumière na biso. Mwana na nzambe. Toza na communion na Yesu Kristo. Oyo aza lumière. Balobi na biso. Kasi soki tozali kotambola na moi ndenge nzambe ye moko azalaka na moi, biso nyonso tokomi lisanga moko mpe makila ya Yesu mwana ya nzambe elongoli biso mbindo nyonso ya masumu. Toyebi yango bien. Nkolo Yesu ayaki mpo na nini? Mpo alingaki biso mingi asukola biso na makila na ye, amipesi andimi pasi oyo nalobaka toujours mutu moko te akokomona kondima pasi ya lolenge wana
bakanga ye, babeta ye, batyola ye, baseka ye. Kasi Nzambe andimi batyola ye, andimi baseka ye, andimi pasi na biso. Mpo nini biso tobika tozala bato ya malamu na mokili? Me biso moko tolingi yango te, tolingi kaka mabe. Na yango wana baningami, 4e point ça, to prier beaucoup dans l'esprit. Ezali avantage ya monene na vie na biso chrétienne. Prier beaucoup dans l'esprit, c'est une grande avantage dans la vie chrétienne. Ngana ninga mingi kozonga na makomi. Soki totali yango, Romains 8, 26-27. Tozwa Romains 8, 26-27. Molimo ya Nzambe ye moko ayaka kosalisa biso. Pamba te tozangi makasi. Toyebi te ndenge nini tosengeli kosambela. Kasi molimo ye moko abondelaka Nzambe na biso. Na ndenge oyo bato bakoki koloba te. Molimo ya Nzambe ye moko ayaka kosalisa biso. Ye moko molimo ayaka kosalisa. Tango libi olingo prier, zala concentré. Tango oyo komitanga prière. Pamba te tozangi makasi. Toyebi te ndenge nini tosengeli kosambela. Kasi molimo ye moko abondelaka Nzambe mpona biso. Na ndenge oyo bato bakoki koloba te. Ti ozosambela, oza na communion na Nzambe na yo. Tia makanisi noki ozobondela Nzambe. Molimo akosunga yo. Bongo Nzambe oyo amonaka na se ya mitema ya bato, ayebi makanisi ya molimo. Pamba te molimo abondelaka Nzambe mpona bato na ye. Alleluya. Ndenge Nzambe ye moko alingaka. Soki toyebaka te, ti otima bolongo na se, ti ovandi, si otelemi, oza na balabala, ozo prier dans l'esprit, yebaka ke molimo ya Nzambe eza wana. Nzambe amonaka na se ya mitema bato. Ti ozosamba, ti ozoloba, Nzambe azomona. Nzambe atikaka bana na ye te. Pamba te molimo abondelaka Nzambe mpona biso. Ndenge Nzambe alingaka. Toyebaka ngo. Prière eza fongola na biso. Efungolaka ba porte nyonso ya bénédiction. Ekangi nyonso ya mongo na Satana. Yebaka nini ndenge nini ozali kobondela. Mingi tozali kobondela mabe. Yango ozomona changement eza te. Tobondela na bosolo. Tant tolobi prière. Tokoti na kati ya losambo. Totali na 1 Corinthiens 14, 23. 1 Corinthiens 14, 23. Un Corinthiens 14, 2, 3. Pardon. 1 Corinthiens 14, 2, 3.
totangi na kombo Masiya. Moto oyo azali koloba monoko eyebana te, azali koloba na bato te, kasi na Nzambe. Azali koloba makambo ya sekele na nguya ya Molimo Mosantu. Moto moko te ayebi ntina ya maloba na ye. Kasi oyo azali kosakola mateya oyo euti na Molimo, azali koloba na bato, azali kokolisa bondimi ya eklezia mobimba, kolendisa yango mpe kolongola yango mawa. Nzokande oyo azali koloba monoko eyebani te, azali kokolisa kaka bondimi na ye moko. Alleluya. Alleluya. Tozongela esika oyo toyeba lelo ekoma na baeglize apakapaka soki makambo nini balobaka toyebani te, nafingi yango te, nalobi yango te, me nazolanda ndenge liloba elobi na biso awa na 1 Corinthiens 14 2 3 tozongeli yango. Moto oyo azali koloba monoko eyebana te, azali koloba na bato te, kasi na Nzambe. Azali koloba makambo ya sekele na nguya ya Molimo Mosantu. Moto moko te ayebi ntina ya maloba na ye. Doki azoloba langi na ye, azosola na Nzambe na ye, soki ezali Molimo ya Nzambe. Po lelo tokoma komona maloba moko yango bato tokoma kozongela, toyebi te soki eza nini. Kasi oyo azali kosakola mateya euti na Molimo, azali koloba na bato, po toza bato ya mokili. Azali kokolisa bondimi ya eklezia mobimba. Ndenge tomonaka basali na Nzambe bazoteya biso na minoko oyo tozoyoka, bakolisaka biso po tozwa mayele. Baza kolendisa mpe kolongola biso mawa. Nzoka nde oyo azali koloba monoko eyebana te, azali kokolisa kaka bondimi na ye moko. Siko toloba nini? Ntango ozoloba toujours en langue, ozokolisa nde bondimi na yo. Alors, ntango olobi minoko wana oyebani te, lembolela biso. Botanga mpona ntan, bokita ntina se, bososola ntina ya koloba monoko eyebani te. Molimo ye moko asunga biso. Soki kaka na 14 wana, soki nazwi 15 po tozokata mpona ntango. Na 15 balobi na biso, bongo nasala ndenge nini ntango nazali kosambela mpe koyemba na Molimo? Ebongi nasambela mpe nayemba lisusu na makanisi na ngai. Yoki? Atunaki, bongo nasala ndenge nini? Wana biso tososola. Ntango nazali kosambela mpe koyemba na Molimo, ebongi nasambela mpe nayemba lisusu na makanisi na ngai. Bandeko, totanga mokanda na Nzambe, tososola yango malamu, tosenga lisungi ya Molimo Mosantu aya kosalisa biso. Moto ayebi mokanda na Nzambe malamu ebandeli te suka aza te. Tozali toujours koyekola yango na kotanga. Soki okiti na se, pamba te soki okumisi Nzambe
bobele na molimo na yo. Ndenge nini bandeko bakoki koloba amen? Batuni question. Ozokumisa Nzambe na molimo na yo. Nde tokoma komona lelo. Tokomaka amen amen. Likambo yoki bien te amen amen. Alobi nini kuna? Oyo ozolobela amen. So continue balobi bayebi kutu ntina ya maloba na yo te. Ata losambo na yo ezali kitoko, ekoki kokolisa bondimi ya moto mosusu te. Yango ata osambela kitoko, me loko osambeli na molimo na yo, alors mutu oyo azoyoka yo akobeneficie na nini? Po ayoki yo eloko te olobi balingami. Totika biloko wana. Soki olobi en langue, explique yango na bandeko. Mais lelo omwana moto alobi en langue, aleki na ye ndenge wana. Donc bino mpe boyebi te. Na suka alobi amen, bato mpe balobi amen. Nzambe azwa lokumu. Tokozongela makambo oyo moko mosusu. Totanga mpe malamu makambo oyo etali parler en langue. Eza mingi. Na Jude. Tokenya na Jude. 1. 20 elobi na biso nini? Na Jude 1 elobi na biso nini? Na lingala eza Yuda 1. 20. Nzokande bino bandeko ya bolingo oyo bondimeli Nzambe, bozwa molende bobele na bondimi yango ya bosantu. Nzokande biso batondimeli Nzambe, tozwa molende bobele na bondimi yango ya bosantu. Bosantu bana na Nzambe, bosantu tozala na bosantu. Tosambela na nguya ya molimo mosantu. Molimo mosantu asungaka biso na nyonso. Nkolo Yesu akendaki abina atikeli bino na kotindela bino molimo mosantu oyo akosungaka bino ntango nyonso. Akotika bino te. Me lelo bato batiki molimo mosantu, bakomi bango moko na bonzoto. Na 21 balobi bobatela bolingo ya Nzambe na mitema. Awa bozali kozela ete Nkolo na biso Yesu Kristo akoyela bino mawa mpe apesa bino bomoi ya seko. Tozongili awa. Bobatela bolingo ya Nzambe na mitema. Awa tozali kozela ete Nkolo na biso Yesu Kristo ayokela biso mawa mpe apesa biso bomoi ya seko. Bandeko oyo bazali nanu na tembe, boyokela bango mawa. Bakokani na bato bazali kozika na moto. Bobikisa bango bato mosusu wana. Boyokela bango mpe mawa. Kasi bokeba na bango. Bosimba ata bilamba na bango te. Amen. Pamba te esi ebebi po na misala na bango ya mabe.
bozwa 22 botanga yango bososola yango. Bato bazali kotia tembe na parole de Dieu. Bazomona ndenge mokili ezali kozika. Bango mpona bango yango te. Kolosa lobi bakokani na bato bazozika na moto. Donc bazozika déjà na moto sans le savoir. Kola lobi tobikisa bango. Tobikisa bango lolenge nini na parole de Dieu. Pone tozote ya boye. Bamususu bakofinga na bango. Bamususu bakochola na bango ndenge balingi. Merci kola lobi toyokela bango mawa. Mais tokeba na bango bato lolenge wana oyo bacholaka nzambe oyo balingi na bango loba nzambe te. Babi tokeba tosimba ata bilamba na bango te. Po esi ebebi nyonso na misala na bango ya mabe. Donc tosimba mutu asalaka mabe oyebi asalaka mabe ezala camarade na yo intime asalaka mabe tina te même elamba na ye kosimba yango te. Kosimba te po eza jambindo. Elobi ebele mutu aza mabe yo kosangana na ye pona nini? Mutu aza mabe, aza mobomi, aza moyibi, aza mocholi, aza mabe yo kosangana na ye pona nini? Yo mwana nzambe okoki kosangana na mutu lolenge wana te. Ni ndako na yo kokotia makolo te, ni elamba na ye kosimba te, ni mbongo na ye kozwa te, eloko moko kozwa te. Ndenge bamusu bazalaka akesomba eloko ayebi yango bien ayibaki montre wana mais lokola eza kitoko abifo na somba na nga na sombi na nga ndeko sombi te opartage péché na ye na yo pe osombi oza moyibi po oyebi yango ya moyibi oyebi camarade ya moyibi mais ozokangamaka na ye balingami na kolo totanga liloba na nzambe ekosunga biso mingi. Totanga liloba na nzambe ekosunga biso mingi. Tokima bandeko nyonso baza na mauvaise influence na bavi na biso. Oyo bazokozikisa nzoto na bango bazoyeba te bazotambola na masumu bazoyeba beke oyo tokosala eza mabe contre la parole mais bango bazokontinue kosala ti mokona lelo bazomona makambo ndenge ezotambola na mokili mais bazolinga kocomprendre te mpo na bango bapesa mokongo na mokanda ya nzambe mpo bayebi so balandi mokanda ya nzambe oyo tokoyeba mingi tokosala so mabe te po bango bambrasa na bango mabe. Balingami na kolo boza ya kozika ndenge Bible elobi awa. Nzambe aza camarade ya moto te. Nzambe ye moko asala mokili na ye. Tosambelaka na molimo. Yamba kosambela osengi molimo. Obengi présence na ye. Oyembi, 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 oyembi. Bomibosani kelingi oza na ndako. Bomibosani alokoti na losambo. Tobanga nzambe. Yokawa, nazongeli kaka po toyeba. Bandeko oyo bazali nanu na tembe. Ti lelo bandeko za na tembe. Babi toyokela bango mawa. Bakokani na bato bazali kozika na moto. Wana na Jude 1 zwango na 23. Kasi bokeba na bango. Bosimba ata elamba na bango te. Elobi mingi bandeko. Toza su na RT. Me boyebaka mabe tozosala ekofutama awa na se. Soki tosukuli yango te na mokolo wana o batiaka tembe bamona ke kolo Yesu akozonga te ke mokili ekokontinue tala botika tembe
po eloko nyonso yaka na ebandeli mpe suka. Nzambe akotika mokili na ye ebeba ndenge ezali lelo te. Makambo mabe ekomi malamu, ya malamu ekomi mabe. Tala biloko ezoleka na mboka na biso, eske eza normal? Eya normal te. Diable akoti mpona nini tolingi biloko oyo bato bamona yo oza na mosolo ebele, bato bamona oza na bandako kitoko. Ozobosana mokolo okufa bakundu na ndako wana te. Ozobosana ke ndako wana ekotikala, okobosana kutu ndako wana. Ozobosana me oloko tosunga ndeko na yo, tu préfères mieux oboma ndeko na yo po ye aza na besoin ya vie te, po yo ozwa biloko na ya nzoto. Pona nini? Pona nini? Tala niveau monguna azosala. Toyebaka jugement ezali. Kola alobi ozozika deja moto. Soki kola permetaka biloko mosusu po ayebi tina. Ayebi. Totambola na kobanga Nzambe. Totambola na bosembo ya Nzambe. Okomona nyonso ya mbe koleka pembeni na yo. Okonyokama, c'est vrai. Kolesa yuno nyokamaki mpona biso. Bakangaki ye, babetaki ye. Batambwisaki ye nzela tina ngomba Golgota. Amemi ekulusu mpona biso. Me suka lelo aza na loboko ya mobali na papa, avandi na bokonzi na ye. Tozozela mokolo yango jugement dernier. Nzambe azali na nguya ya kobatela biso po tokweya te, po tozala tala mabe moko te. Ye nde moto akokomela biso epai ya nkolo po tomona mpe totonda na esengo. Azali Nzambe se moko mobikisi na biso mpona nkolo Yesu Kristo. Lokumu monene mpe nguya bokonzi ezali na ye. Uta na ebandeli sikoyo mpe seko. Amen bandeko na ngai. Alleluya. Bobele nzela ya nkolo wana bozwa ngo na suka nango na 24 na Jude 24 1:24. Nzambe azali na nguya ya kobatela biso po tokweya te, po tozala ata na mabe moko te. Nzambe azali na nguya. Me sikoyo tokweyaka mpona nini? Po likolo moko na kati likolo moko libanda motema na biso eza moto. Tolingi kaka biloko ya mokili, biloko oyo yo okutaki ntango obotamaki na eloko te. Tala ndenge mwana akolaka, ndenge baboti yo, obandaki na 0 jour, na ndenge obimi mokolo moko ti oyo okoma mokolo ndenge tokomi lelo oyo. Me ozoyeba monene na Nzambe te. Olingi kaka mokili. Et puis okoli ozokende vers la fin, ozokoma mobange, mais ozolinga okomprendre te. Kutu lelo bamibange nde bakomi kosala babétise koleka. Mpona nini? Bamipesi na biloko ya mokili. Oyo mokili biso toza bata mokili oyo te. Kola alobi olingi mokili oza enemi na ye. Boyebi yango te, tozokoka kososola te. Botanga Jude 1:24. Soki totali na Romains 6 elobi na biso nini? Romains 6 soki tozwi na biso na Romains 6 tozwi 6-11 elobi nini? Tokoya na deuxième partie. Tozika na Romains 6.
toyeba malamu ete bomoto oyo tozalaki na yango liboso esi ekende na Kristo na ekulusu. Wow! Nzoto na biso ya masumu ekufa. Bongo tozala lisusu bawumbu ya masumu te. Po soki moto akufi, bowumbu ya masumu pe esili. Kasi lokola tosi tokufa na Kristo, tondimi ete tokozala pe na bomoi ya seko esika moko na ye, pamba te toyebi ete Kristo asi asekwa, akokufa lisusu te. Liwa ekoki kosala ye lisusu eloko te. Po tango ye akufaki, bokonzi ya masumu esilaki libela. Aleluya. Sikoyo azali na bomoi na miso ya Nzambe, bino pe ndenge moko po na makambo etali masumu. Boloba ete bosi bokufa pe bozali na bomoi na miso ya Nzambe lisanga moko na Kristo. Aleluya. Aleluya. Nzambe aza malamu. Nzambe aza na bomoi. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous présenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso.